ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama abali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo abali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate non c'est la film balinga toujours ko musato sala ka ça toujours bien le on a mis sur quel pena le on a lingi vraiment avant to banda émission to que les na point sur point on me rebisa biso ba vérité non surtout ce qui vraiment rebisa ba peuple sur bazon biso na kati ya film na filmbo ola pandai rebisa so vérité ce qui vraiment makambo ya nana boduga na demer eza makambo solo na chama boko likolo na lapindai question nyonso to rotuna nga na émission oyo concernant ba kombo nyonso rotuna na ko répondre ngo clair na ye awa en tout cas na opesa nanu merci na prophète Emmanuel Dodi na mon émission moko demer a provoqué ngai atunaki permission te abalolaki lolemu 3 fois te ki azotumola ibu ya presse na lapindai nango. Ok, merci beaucoup Ken Piana la pandai oui so rebisa so vérité makambo ya fiston coloqué imtazotinda demer na lapi ndai na kosolola nyonso tu même etali fiston coloqué soki pe na kokwisa députation na ye na kokwisa na lapi ndai demer azalaka sima mingi ya demer demer azalaka mingi sima fiston coloqué to kosolola nyonso wana na kosolola polele. Merci beaucoup Ken Piana lingi ya suka o yebisa so vérité o la pa manda yebisa so vérité est-ce que nous avons une émission au la vérité nous sommes une victime na koloba vérité sa ko bomba eloko en tout cas batu nyonso to ndengo ko banda émission na yo tindengo ko sukisa to bande pa basali nzambe ba prophète Emmanuel Dodi ba yoka place na kosité ba homme d'affaires ba Joël Salambi ba yoka place na kosité Lubumbashi vio Kingombe ko yoka place na kosité na Cape Town vio Luzomba ta place océan ezalaka ke soko uzama masumo ko zinda Luzomba ta yoka ke na kosi ata eloko moko te. Merci beaucoup bonne la transition bon retour. Merci. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Joël Okolia Kene Sokoyeba Bachira Soya Fais-moi tes choix Bénissez Jacobo Mabaye Nokyo et je n'ai pas le choix Je n'ai pas le choix Matali Bokungo Joker Liva Lobaki Nabangati nous sommes film na film balinga toujours musa to sala tango nous ezaka to yaka mbala moko to pesa bino po balobi ezaya ko yinda na kati ya F victime mobule koti na kati ya F victime mission de mère ote ko sala attaquer Ken Piana ya ko sakana te yango lote ko luka susu
ken piana pour la droit de réponse ken piana à répondre biso to ba vérité ezani ni ezoli kana kati ya victime ken piana kota la plateau vraiment to me ko sola makambo etali o ezoko winna na moment oyo te éviter ce que ça peut na kati victime ezaka orchestre mo ezaka kimia eba ko solola mais na éviter pourquoi pas na temps oyo comme sous makambo ya discussion en primaire comme kota ken piana bonjour. Ouais, bonjour Timanga. Bonjour na banda et pas prophète Emmanuel Dodi. Na pesi vraiment prophète Bambote Belé. En tout cas merci prophète parce que chaque musala éméritera li foot. Moni babiso toke pas prophète Emmanuel Dodi, to sali pas même une année. Na joué Jeep à $23,000. Pas même une année na église ministère des affranchis. Na joué Lupangu pas même une année. Prophète Emmanuel Dodi a salinga makambu et belé parce que lelo babuzo bebele o babiso tokoma kobima ba victime nango ezaka rapona bolingo o tozalaka nango ya travailler na bandeko na biso ba congolais ensemble yango nazo pesa merci mingi na prophète Emmanuel Dodi parce que kosombela mutu o aye kosaelo musala jipi ya kitoko bongo ya $23,000 natambola nango za jipo ba général batambola nango na Congo. En tout cas na pesi merci na mon vieux Ogi Kingombe. Na pesi merci mingi na mon vieux Louison Mbata, mon vieux Patrick Amisi. En tout cas ba Joël Salambi pe bazolanda biso. Trésor soki awa appelle les banquiers na pesi bambote belé place azali. Nga naza na timanga donc to sola kaka makambo ye nango to sola. Makambo ye nango ezali o ezori na kati ya victime na moni des mères à cette émission et puis on est abonné à victime ba considérer resouté et puis fallait pour pas du cap à joie numéro na yo à bloquer yango bobenga na rasouté et après venir. Merci beaucoup premièrement Timanga na loba premièrement na senga ndeko nanga des mères na fanda ki na lamuki na ya na lamuka ki na intention ya koya ko répondre otenga na ebi ngana des mères tozalaka sur na problème moko te parce que demain na yebisa yo na pusana no miko ezala awa na yebisa ndeko nanga demain soko yaka F victime ya fali pupa po o diviser batu moni balikopa wana o boyaka na ngwana ya ko diviser batu ya ko pesa nzote pa ba biro ya fali wana balala yo tela papa tokende nane pa itozonge pa nga lobi boya na lobi boy demain asala musala o ayaka kosala pembeni ya fali na bakombo ya batute ayaka kosala musala o ayaka kosala pembeni ya fali asala ngo par rapport à l'intérêt na ye parce que nga ti nazaka na F victime so luki réputation na nga oyoka ken pia na bimata na danseuse te oyoka ken pia na so biro moko ya mwasi ken pia na bimana ye azate en tout cas ndeko nanga des mères tolonga na makambo musique fali aza frère nanga fali a bloqué nga te des mères etalio na eloko moko te est-ce que c'est solo que fallait bloquer a bloqué te na ko informer zela a bloqué te Timanga tozala quand même batu fallait autre bimisa album era boakinga a bloqué te era boakinga fallait autre sala événement munene na kati ya stade fallait era pesa batu nyoso mbongo fallait pesa nga mbongo e kama sanga mutu neti demain na otangelo nanu na ko sitele nanu demain soki bolingi ba fanatique ya soki bolingi pena ba fanatique kushi ya ba fanatique o bo soutenaka biso lelo na kozala tout près soki bo se diviser ba o bo soutenir Ken ba pe bo soutenir demain parce que nga na ye na F victime ko défendre fali pupa o ba finga ka mama na ye papa na ye o ba kufa tongo midi pokwa mutu moko azala te nga F victime na kutaka Nana Boduga sera na biso Nana Boduga ye moko le seul défenseur o abundela fali Nana Boduga ye moko mwasi avie na biso edi badiata soki Nana Boduga peut-être depuis ma solo bima
ke o fali ya bloka ken o boye na boye eza ba biloko ya bato balingaka fali te basalelaka yango ba émission non namona na boduga te asala émission ya koloba ke ken kutu ndenge aza na fali ya bloka ye boye na boye demain nga na ye na bitumba ya kodefendre fali mutazalaka te na kopo naosenga bozala mpe na mwa dose ya respect demain naotaki omona asali soki 2 ans soki une année boye azoleka bamedia te azoleka te nga abulaki ya mosusu demain ndenge azongi boye akoexplike biso ya mosusu lisolo toyokaka ke mwasi ya directeur moko ya F-Victim akanga ye soki na bon marché kuna bayebisaka ye ke no landa mobali na yo abimaka na mfi moko boye soki ndenge nini toyokaka masolo ya bitumba soki ezalaka ya solo soki ezalaka ya lokute ke demain bakenda kuta ye na directeur moko ya F-Victim na hotel moko soki na bon marché bitumba ebima kuna lisolo wana depuis ebima demain alekaka sur na réseaux sociaux te osali se ondanga demain osali soki une année ose justifia te donc lisolo wana eleki oye kobima mbala moko okoti na badeba na yo parce que bino boya F-Victim ya kisongi ke soki boatake parce que yo lingi okundola lisolo soki ke non ken pia na fali ya bloka ye boye na boye Yesu yepo na ya yebike ken na répondre te fonde eza boye soki amekika osala droit de réponse Fisto Koloki akobenga ye Fisto Koloki agangela ye nazo informer demain ngana mutu oyo basalaka na ye maseki te omoni bato oyo kuti na F-Victim oyo kosala na bango maseki longola kombo na nga na babétise na yo ngana mutu yo kosala na nga maseki te de 1 nga salaka pas Fisto Koloki te de 1 an na salaka pas Fisto Koloki te soki olingi nga lobi boy parce que ye azaki trop sur na Fisto Koloki zela toke malembe aza trop sur na ki Fisto Koloki ke nkeni ndenga za boy soki alobi Fisto Koloki obima ogangela ye nga Fisto Koloki pona na informer bien ve Fisto ogangela nenga te de 1 biso to ba volontaire nga loba ngo musala nyoso da sala ko da volontaire na bundela ka fali na linga fali na créa kopo ebenda singa bino tu boye parce que muto loba abanda kopo yo liboso nanga emso ya ba défense emso atika lozala te yango mona ka le preuve na futama na F-Victim wana fali amatisa nga no jet mutali boso depuis mouvement na F-Victim banda mutali boso fali amatisa jet privé en plus jet privé na tomatango tozala 6 personnes ngai Nana Boduga Vedi Badiata Besengande Sule Kauka Mama Nana Ketchup na mwana fali mwasi muke nani c'est mwasi muke vous comprenez donc tozuna ye moko fa tomatango 8 personnes na jet privé ça parmi ba bitumba o biso peut-être to bunda kaka même groupe na F-Victim youtubeur alboso ba mema poto zanga isanga nana te onsona kana bino te ponga na mérité beaucoup de respect na mérité non na moni asali bangoni na habité asali ba émission na ye alobela Alex marambo Alex asalaki peut-être que Alex nenga lobaki na kofinga mama affaire faire ok na nga place moko te ça biloko to sepelaki nango te mais est-ce que demain ba ka finga mama afali bande ko wana ba ya finga ke fali akunda mama na bango cimetière mabe akunda papa na bango boy pourquoi boyaki ko sala bande ko wana droit de réponse pour na ba commenter ba commenter ba bi Alexa fingite alobinde koloba mais ba orchestre ni bande ko finga ba mama maninga orchestre yo moko lobby ya mbinga olobaki yango très bien lobby Alexis alingia ya na comportement o batu bayebela bagolwa parce que bagolwa nde bazaka na baterme na bango terre à terre na pesa ki exemple lobby na bi guerre ya fali ferry ezana te guerre ya BCBG na maison mère BCBG ba fan ya classe maison mère ba fan no ba ya sanité to akofinga ezaka ndenge moko lelo toyebi bana nyonso wana bazaka tout ya ndeko na biso ferry baka na bango kofinga bongo ça se passe comme ça bayeba bango na identité ya bongo. Parce que yo ye o condamné ndeko no Alex
O condamné Nekono Alex. Mais fallait o pesa pe ba point de vue. Ya bateau yo ba intoxiqué Alex. Akoma na point ti ya koloba na ba niveau na parce que nga atali pe intervention ya bandeko na biso bangonde babandaki ko finga nanu ba parents ya ndeko na biso fali pupa bagolwa. Oui, parce que lelo to condamné Alexis parce que to sepela ki tenenga aki ko répondre bana wana. To sepela ki na biso kaka te, hein? Bandeko na ba Joël Salambi le millionnaire ba yebike to sepela ki kaka te po ayaki ko répondre. Maintenant ndenga normal yo ko zo likambo wana te o sombelo ko mo boye o etali yo te o akotsa kombo ya Ken piana. Demain otika vieux Fiston Koloke o akotela kayo a préparer abima député tika kombo na être tranquille po et na ko panza yo na ko beta na vieux Fiston Masasi deuxième émission. Yo batika avec vieux Fiston. On s'en comprend. Batika Fiston Koloke comme sur beta na épée Masasi. Dans omoni soki olingi. Omoni soki olingi aussi les guerre ya ba M23. O zo le kana est. Il faut banana no ko kata kingo na no na général a dirige à M23. On se comprend. Donc, dans ce cas, demain, il y a un Fiston Koloke avec beaucoup de respect, on appelle Sarayo. Bendale qui non matoi. Bendale qui non matoi parce que, oh, il y a provoqué un chef de guerre, il y a jeté. Mon Alexis, tu es un chef de guerre, Soginini. Alexis, ça va parmi bateau, bateau va dans une formation, un chef de guerre, nga kosakanate. Kosakanate parce que na retoucher yo karate na retoucher na batu oyo zotiela mutema po biso surtout de dépendara na nani na fali yo de mer na moni oza na souci Fiston Koloke zo na députation te yo de mer na moni souci na yo eza Fiston Koloke azwa na députation te donc ce que oza na besoin Fiston Koloke amisambo la déjà avant to kende be élection demain signé la makambo oyo zo luka parce que na fandaki na kimia na provoquer mutute na osenga ba wario nyoso tu o ba landanga wario o inanga ina na ya fanda na parce que nga na komi zoba ya ba na komi zoba tina niveau ba demer teke na fandi oya ko pesa be exemple na nga na makambo ya Alex o etalinga te d'avance kutu ken pia na ba blokaye nenga za d'avance kutu biso to saka be misona fali yeken kutu ba blokaye on peut exemple na nga pourquoi OK on bon ba blokaye sur la rasoute on peut exemple na nga bongo pourquoi ceux qui ba blokanga ba blokenga te il faut en avoir respect ya mutu oyo ozo fongola mbanga na yo oyo lobela na pesi yo message déjà que ce que vous en a besoin vient na biso Fiston Koloke à son élection battez la vie Fiston très bien demain nga boulay ne choyo pesa biso message moko ndenge bakosela ka makambo kena na boduka kangaka yo na nini na bon marché na kanisa ko ya ko éclaircir batu que non masolango ezalaka ya vrai ou faux na kanisa ko ya ko éclaircir batu bongo toka na ba réseaux sociaux indi Mathieu Kiti nana boduka akangi demain na mobile na bapesa ki bango adresse hotel boy masola na siko to ba te soki ezalaka masola solo bien bakosa biso siko mutango pe depuis le sola bongo bima mutabongo abatama le karasu médiate aleki uniquement pour aya ko toucher Wario suprême général maréchal ba Wario yo poza Wario mais na lobi bo ngane na zubi tumba ngane nazo munduki na chena mukongo na kiko bunda bitumba na ba marka uzi o ba finga ka papa fali ngande mutabanda ngoma soda liboso mutabanda ofinga makauzi Pone ko sama ko zuma. Na lobi boy. Ngai nde soda liboso. Oh na tala ba emission maka uzi ebele ndenga finga ka ba parents ya fali. Bozola ebele bo fani na Kinshasa na maramba fali bo betango karate. Nazali mutu oyo na ndima makila etanga pona F victime. Bino bomona le preuve anete que journaliste liboso soti nebo benga so YouTuber liboso o bakotisa makala pona makambo ya fali. Ngait. Ngande pena na kenda ti makala na kota pe makala fali
Yo si fallait foutre l'ambongo pour défendre que l'oko mo boyke na. Ngana beta mana banzela mama po na orchestre oyo na beta mana banzela mama. Ngapa na orchestre oyo na koma na pona ba place na kokota na ba place na kokota te na Kinshasa. Vivre na keba keba. Bino bobundeli orchestre oyo te kolanda Fisto koloke te soki ayebi soki demain nyata oke ko nyata na loenge ozoluka vie na biso zo élection te pamba yo demain. Ozoluka vie na biso ba voter yete pamba. Ba voter te poni yo zana. Nga Pour va voter. Nga na seni. Nga lobaka makambo o soki na lobby. Moni bato msuba na pouvoir à langage te nga na pouvoir à langage. Nana pouvoir à langage. Va voter soute. Soki na lobby ba voter vie akei. Afula mi bala moko via bimi député. Soki na bi bloki kadena. Na bi sabino musala oyo nga na salaka eza musala ya bato bazelaka retour te. Ke retour mo boy ke non bafuta e soit bafuta ete. Erozolo bana Alex ke fallait ayebi ete. Kombo Alex ti babwake na concert emso ba komela ki yango fali na papier. Mais ma seki na bino na Alex bo suk sangante bino na ba Alex. Nga ava fallait ayebanga. Moni ava fallait ayebanga. Na misalela ka déjà kombo ya munene kala. Moni bino ba oyo batu ya koyeba na sima fali na balia émission ba atindela fali tala na no juge na mwana mwaso ya tala na nenga wa défendre juge na no Alex ya parce que bino ba yebi bino balia ba émission nga na yeba na lia émission te de faut pas comprendre que nga na yeba na lia ba émission te nga fali ayeba ke garçon mo kazo chauffer internet moto fali ayeba nga ke garçon mo kazo chauffer de un bato bamona ba émission na sala na fali babulango émission liboso nga sala na fali émission doit chemer uchubi masike ana moto na maboko fali ko mina millionnaire te to sala ngo na parler na ye oza face à parler d'immeuble kanga mananda ku ya politicien ona ni pai wana adresse ya fali wana série ya adresse na parler o kanga mana pai na fanda na fali na salon to ça l'émission muta filma biso magloire akembo nakuta via nanga Didi Kelokelo yo tole fali forme po fali utaki poto Didi Kelokelo yo luka fali la kabela ngata mo si asabla servette kabela nga mo ba kete on se comprendre on banga Didi Kelokelo ezali solo ya matolo abetaka matolo ngaza on comprendre donc ya makambo bwenga makambo nga na sala makambo yo ngai na lobaka nga lobana na clair parce que nga na sala émission na faliana ya liboso parce que cassette wana ezala yo be bato ke na mekaboye cassette yana sala ba mosaïque émission ngo lekate mais ça émission mo bo yakala wana YouTube ezate wana ba journaliste ya YouTube nanu bazate bato ba mona na tinga na fali za relation mo ko lelo en plus soki ba lo ba fali ya blokanga c'est normal parce que façon aza sola na fali pupa na chombo na ndimite mutu mo un YouTuber moko na Congo akosola na fali bongo Desko na fali bwana problème ni boye na fali wa problème te na problème na fali te bango nde siko bazo évoquer lo moko buneti fali a bloquer tout le monde ba fali a blokanga bino a fali pena bo sola ga msu bo fandi pena li solo boy ti 2h du matin so ti 5h du matin bo ko se pena chom yana bilo msu to linga ko se faire vanter te po batu ba o mona ke a ke nango ok, na fali baza sola grave tina ba 4h, 3h, 2h. Est-ce que bina pena bozora tengo sola na fali ti ba 2h? Parce que lelo, na oya biso eloko moko manike bakangisa e pa ya Willy Musheni. Manike aleki na boso na politique azolo babi ya Willy Musheni akangisa nga, ye moko abimisa nga. Côté wana manike msusu. Ce que alobaki a préciser msusu ba vérité msusu. Nga préciser. Jour manique de John Bakanga na mbata. Wana nga aza contact na fali na chombo ka aboti. bozo solo To selesa li solo 5h du matin wallahi. Fali langage ya sukeza vient na biso mopao déjà si solo na Musheni azobima. Parce que le seul mutu o Willy Musheni ayokela po batika manike ezali Koffi Olomide. Nandeni Ya Willy Musheni ayebi makambo te na oloba mais soki alandi makambo na oloba
Willy Mouchen a comprendre que c'est que Ken basolola ngo pena clair. Parce que Willy Mouchen mutu ya kofit. Akange se maniquette. Siko ese nga maniquette, il faut pas bimisa eti. Parce que maniquette il faut que les prisons, faut pas katele ba ne belé Willy Mouchen na mutu ana ba la na e. Vous comprenez? Siko ese intervention ana siko yo. Fallait kara sima kofi. Vous comprenez? Si vous avez ma solo ya butu, si vous avez la butu. Mais viens à it. Pena na kwa informer wa na kati ya émission oyo. Ma solo ya Kofi na Fali. Kofi akoma vie, Kofi atikala ka vie Fali. Mais na minute oyo, to beta ma solo ba Warion. Fanatique numéro 00 ya Fali zakana Kofi. Tala fanatique, omoni fanatique Warion a liboso. Oya yoka miziki ya Fali makasi kolega Kofi azalaka te. Ya bilo msoto lukaka te. Thomas Karakaka. Omoni lelo Fali amour apesa Kofi etake vient nga via bimisanga via selanga efa. Lelo koma penake Kofi koma fanatique ya Fali pupa. Soki lelo kaka nde tofandi boto sala émission Fali azu téléphone ka bengi viene ka siko. Vie sala nga boy. Vie osala ngo. Ana mwana moko te alinga kolega Fali na musique. Voilà, merci beaucoup de PM Saken Tena depuis. Demain Azo Luka akota dossier Alex. Atika ko tia kombo na ngai na sens que makambo ya Alex na ba émission ne bagenda sala na Kinshasa wana ngana tikala ko zalate. Ya Willy Mouchen est-ce que zo comprendre? Que jour akanga manike ngana ya Willy to sola si jote mais ya Willy Mouchen na kotala émission en comprendre Ken pia na loba makambo solo mutabenga Willy Mouchen bimisa manike za Kofi na apui anani na apui ya Fali abatami Willy Mouchen na habite ke Fali ne mutu auti na vie na e benga boy. Oso comprendre siko bakati wana ya ba 2h 3h 4h 5h emsonga na obeta na Fali boye Fali pa obeta na Kofi bino babiloko wana bosala ngote wa de mer alali balalit oso na Fali rana yo za mwasi na yo faut suka ba biro moko azui yo peut-être petit avant na comme so pa Fali fo na beta na biloko biloni bina fo bo bina ka ba mo ba générique ya ba papa chéri le boko saka biso ke nga na soutenir ka Fali bo soutenir ka papa chéri po biloko papa chéri ayemba ka bo sepela kana yango biloko le biloni papa tika biloni avant na mona Fali ba beti ngai biloko Merci beaucoup. Avant na kota ndula Fali ya $300 il va beta ki ngai biloko ba demain faut ba komisaka ba biloko papa chéri emba makasi po bango ba salela ngo ba exercice na kati ya F15. Voilà, merci beaucoup Ken Peneloi na kanda ko sala tayi ko papa basaka na ngate nga na yaka ko sala ba guerre na nga ezal ngana zo minduki na ngana tshana mapeka na kyo bundisa ba maka uzi yona maka uzi mama nanya ngo yebiteke bango basala ba guerre ya ofinga ba parents Fali ba finga Fali grave ba ndama kambo ezo kesoni mais bango ka Fali atikala ko zala na mutu te wa yaka ko défendre mutu afingela ke batatikala za neti les preuves années les seuls orchestres na Congo o ezanga porte-parole que Fali même azana Congo te batuma ba lekela ke TV ezaka F victime Fali atikala ozana défenseur te mutu na tinga na créer idéologie na créer groupe ya batu ba accompagner. Est-ce demain lelo bolo ba demain wana sali musala to le manike makambo sana na F victime papa manike lelo to mona ka manike msazo gafe manike akomina manike abundi bitumba abundi pe manike wana moi péter la Fali ba to salaki ba bombe non musala moi péter la pe Fali ba de wana siko omoni mutata sali biloko il faut boter la pe le passé na ye musala nini asalaki ba bien fait ngana alo ba bien fait na ye wa salaki na le passé biso to bato ba wario ba soutenaka biso makasi comment yo lobi o soutenir Fali mozo asala ba émission ya hotel melaka bato ba soutenir Fali
soko zwi ba émission oyo batu ba finga cimetière voire même au place ba punda ba parents fali Alex weti aye a répondre bango petit wana wasaki émission ba petit mo ya ba genre ki ngana ko répondre bango te mais ba petit ba fanda na faire trop ba fanda na faire au mona ba répétition mona bango na ba boîte ba petit na proche ba proche affaire ba proche mais kuna ba suspendre bango te osoko pa kuna ba reprocher bango te ndenge ba sala ba émission pona ba parents fati bango moko il fallait bango moko bandeko na bango ba golo ba reprocher bango ke nde place bo toucher on eza fo bo toucher fali ye moko bo tiko toucher ba parents na ye Alex aye na droit de réponse na sali biso même ngana reprocher ke Alex na biko kota na mulongo na te parce que côté afali ba ebeli fali na ba cacher ote luka ke na ndenge mususu mais demain ole oela no Alex na yo zo la mutumo bala mukaka na tonga sukoli ma ya moto mama mutumo baza na pota la mukaka tonga sukoli ma ya moto yo kenda ka douche msusu ma yezo bi mana réside ozoto zui cantine otie mai kikoso boy mai wa siko mutumo boy papa otala posona nga bien quand même ya Joël Salam bimil te za ko zala munoko te omoni poto moi c'est kabali ko na cantine mais papa na Kinshasa mai kendaka papa mai ya régie des eaux soki qui quand même tout ça la clair mai ya régie des eaux soki qui ba réserve ba mai to tiaka ngona batuki demain ROM so to ça no émission boy demain parce que qui ne za mo boy régie des eaux beta kana des jours mai bi matin ozo mai ya tuki un so demain na minute azu mai ya tuki siko papa ezaka bakanda mso de mer auta sukwa mai ya tuki atie na douche abwaki o comprendre siko teliken ba jacuzzi mai ya moto poso zo lemba mande faso boyo kata me bote kaka siko babiloko abongo siko nde babiloko epesa nga kanda siko bango siko bazo nga neti mutu mo kaka nenga ye poto sik mutu mo bote ayebi emo ke nga na mutama moto yaya abi ke ma moto ebele malili pe abo ma moto ngo malili pe ebele zela nanu ngana ayebi senanu moni muto yi azotie l'espoir vient na fisto koloke ta aluka ko tsa vient na bererte ye fala ke la biso ne lisolo o to ka ayona na boduga fale ba amba ba tuna est-ce que masolo ngo ezalaka jusque là tikala obeta lisolo wana te o to ka ya bo marché wana ke na boduga ya ka boxer ye boye na boye il fallait ya éclaircir ba tuna lisolo ngoti oui si ba tout clair que non soit ezalaki faux soit ezalaki vrai parce que jusque là to tikala la suspense tout monde a épée Akima PTV 2 ans de la zone asongi na yamba la moko boye ba tellement ya yebi tala kongola bossa na likambu mais ya ba tumsu ba bossa na ba likambu te ponga na hotel après 2 ans fiango azongi lisusu ponga le solo na to ka sengi batu pardon te ngaza zelesko piège nini ya okota na mutambo cheri momba ya farao kokota likambo te dapona bango soko moni mutazo rappeler autre ke ba bloka ye c'est que zali kopa ye de mer asala na fisto koloke po fali a bloquer nga ya likopa basala likopa po fali a bloquer po likopa bongo na ndimite sula ko salango omona teke ye kaka batu nyonso bafanda ba Mumbaya banani lisola bongo babeta raté mais ya la muti le souper en plus mutu o apesaka rapport na nga mingi pa vie na nga fisto koloke kaka ye de mer soko moni lisolo wana azobosana te mokili mombese bosana mais ya azobosana te akundoli c'est que ba parmi bateau basalaka complot pour fallait bloquer en plus fallait pas bloquer nga pe na occasion ya mabete o tindaka bloquer nga po toka felaka vie na ye Kofi Olomide mais demain monaka ba conversation privée au solo la na Kofi atindele ba voice ya mutu mo boye afinga fali oleka PTV opoata Kofi ke non Kofi alingaka fali te ba voice ya mutu mo azofinga fali ya tindelinga obibisa ba voice yana na media ikrea pe suka na trouble mais na mona fali ya bloka te pour yo zalaki na appui ya banani ya ba vie na biso fisto koloke
nga tellement nazaki na puite yango moni nga ba blokanga peut-être mais batu molaka elimateur asukola ma ya moto po elimateur asukola ma ya moto dozake moi besprit moi makambo ebele dozaka parce que so tali CV na nga wana na FVT moyo ka na bimata na danseuse te mais yo soki totalité CV na yo to ka lisola bon marché to makambo za ebele tika ko la musa ko inapongi. Voilà, merci beaucoup Ken Piana ton nous quitter mon qui na sous émission Ken Piana ton moni ba message je le kebele ba tozo comment ba émission mingi to sali dernièrement Ken Piana ba ki yo sali wengemen vous amuta wenge mais le ba confirmer ba Ken Piana warrior ou gaulois ngana otika za gaulois jamais si mokile kufa na otika za gaulois jamais bazaba douter te na otika za gaulois te baba tu na respectera bango ba gaulois baba ndeko na biso ba congolais mais ngana otika loza la gaulois te de un azaka na warrior te na soutenaka nde ba warrior siko naza kutu warrior te na komi gaulois nga aza fani ya wenge na loba yango na ba émission tu nga naza fanatique ya wenge BCBG ndezalaka orchestre préféré na nga neti lelo na mokili o nzamba sala artiste na mona kabeta musique koleka Lucky Dube bazalaka te pour na nga na sepela na musique ya Lucky Dube makasi so ba warrior na soutenaka bango mais na fanatique ya na warrior te de là siko eza impossible pour na biso kenga na za neti gaulois na ko soutenir ba gaulois peut-être ba na activité ba sengiken chabiso point na soutenir mais na koma gaulois ya mukolo boy wana kosio. Voilà, merci beaucoup là c'est Ken Piana ton moni ba émission en plus na mona pe ba tumsusu bazo koma awa ken lembo wa Kofi tout ça Kofi na nous de un an expliquer bino na akaba na mbongo te Kofi kabate mais Kofi pas kabelo mbongo il faut caméra zalat les preuves anena nous de un era memi ba prince bakali poto era pesa ba 1500 abenga ni caméra te wa mona ninga opesa oh bato Kofi kabila ba seza bato Kofi kabila mbongo za ba chroniqueuse ba Grace Temo ba Karine Mokonzi ba Rafinto menga moi mobala kabila nga intéressant. Voilà, merci beaucoup Ken Piana moi sous émission parce que na mona na ngate ke na fandi na Kofi ponga na na zaina na kin na kuza ko ta mo flegi trop atika la mona te Kofi atel boko ne na poche kabel ngam susa mais je moto yana manike tout ezaba sera matanga ba matanga mais Kofi abimisa $100 boza bo futa transport asimbisa ka ngoma nike pojo ngo to yaka na manike osompan donc batu balongola biloko wana place awa pe na sola na ngape na via ngote loko te bon batu nso bazwa ka mabeke ke na kolo babolamu akofite non nati na lobika amani ke kashwana Willy Musheni mutabenga Willy Musheni po abimeza Kofi batu balobaka Kofi alesinga mbongo c'est que masolo to balobaka o mutu bale mbongo pasa la bosse ke za lokuta mais dernièrement auto takende ka Kofi Marifa otake Marifa mabe bosuki nene te na atake te omoni mama Kongo wana ngalo ba mama Marifa alanda ke te parce que mama Marifa ndenga zana za sermo ya Valère ande ko ya star amunene ya mboka na biso ba mama Kongo wana ba sermo ba ebani na bango te ba luka nsumbongo na bango sima ba Kofi donc ngalo baki alanda kande batu ya bongo ti ya sera Kofi ya ana famille moko za griffe mama Kongo za na famille za na griffe te mais respect belé na mama Kongo place azali tous en moi respect pe na ba vie privée ya batu ofinga Kofi ofingi bande kwa Kofi ofingi mama Kofi ce n'est pas bien to respecter ba vie ya batu to respecter pe ba famille ya batu ba jeune salambi bazana ba sepela te ke to sala ba émission msusu boy bouffe msusu to sala ba émission pona ko finga batu ce n'est pas bien lisolo yenati Alex yo yaki makambo ya Alex azaende kona biso to saki émission lobi to reprocher qui est église au milieu du village église au milieu du village ce qu'on demeure que ça la émission pourquoi parce que après émission bino ba warion na bande kona nga ba warion o bolinga kanga na bino ba warion bolinga nga te boko sala ki songi ya ba commentaire ba fundo se parler mais on s'en fout on peut nous maman toté
Olobi? Les seules places qui a repéré ça fallait message, ça dans le micro. Les seules places qui a repéré ça va message. Pour pas yoka bango nyo surtout. Et ça dans le micro. Nga de mer akoya sakana ngate sakana batunaye. Oh ya sakana na bango oh babanga keno. Soki na sali bo fisto koloki abenga nga ogangelanga. Nga sakana ngate. Apesa nga valeur. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Bisso Ken Pena. Message ni oza européen na bawario et puis opesa ba moto na yo. Non, non, apesa message pas bawario. Ba reprocher. Te ba reprocher de kona biso de mer. Te ba reprocher de kona biso de mer parce que obi ngape na zana na confiance ba fio ba pembe na falite. Ba sarato la na nyoso bayaka e koma na sima babaluki ba komi na ba ko finga fali. Na sana pe na confiance na baba ba so bayaka te. Si chakapashi ayaka awa oh ye warion yenda soutenir fallait apesa interview tout ça fallait soutenir ya senga kutu batu ba s'abonner na chaîne nae si chakapashi to pesa confiance ba après era ye libiso de mer ayo compliqué confirmer biso que si chawana o bozo yamba awa yena artiste mboka ba melaka noir na palais artiste mboka na oh nazo bisayo artiste mboka oh ya mboko kaka ke boke bana ye mutala kisongi yo kabola sincha kapashi na fale zaka demer kana buluma boke bana ye amela noa na pale ya kisambo ba melaka bango mibale oh okay biso siko to mituna sincha kapashi kendo mela biloko wana ye mwana mwasi ote amelaka ngo baza pena bana dio grave na artiste mboka to habite soki de mer akosela e makambo po a séparer ye ka batu ba inaye kasi yo mona ate sincha pembeni afale aka sote to batu to ba ya no na fili ba ya te mais na biso yo mona ka so sincha ka pas pembeni afale muta ane nani de merde pourquoi de mer atikala sincha kenda kasi habite ye soki ake bova wana apanza sinchako abiye pena 23h01 ine bafandaka pena ayebi okanga boko wana fort non zoyebisa yo sikoyo ifo siko toluka toyeba eske sincha makambo baloba mpo na sincha eske eza vrai ou bien bakoselaka ye yakanga kango bien basepelaka na écriture na ye tala ata yo moko vraiment ke écriture na ye maboko na ye soki azokanga mpe boko yango eleki na caresse oyo mobali mwasi asalaka epa mobali akanga yango kitoko eleki na caresse tala azobabi maboko na ye so azokanga eloko wana esalaka bafunda ye ko bon loko batu babayela sincha kapashi yango wana kito babi so asala akaresa ka papier na soki papier wana so akaresa ngo bodo eleki ata mwa mwasi soki azo karese jona bongo bakisa makambo no ndena yosi papa na bakisa makambo na ndene bon soki ye demain akose makambo ya beta papa nza sincha est-ce que zo ngamba solo yango ikaya siko sincha pe akokenda libandat sincha koma pas faire rigola te nga bi artiste mboka siko ya zo ba artiste mboka artiste ngo siko nga na yebi ete c'est un mboka avec ndake pa artiste mboka kuna ba akanga ka bo bien siko na mboka na futa ba artiste belé siko masolo atikala ki obeta ya artiste ngo vraiment définition artiste na ebité emsalo ba ki artiste mboka Joël Salambi emsalo ba ki artiste mboka Vieux Zombata emsalo ba ki artiste mboka viens nga Patrick ya Miss na ebité en tout cas Ken Pena ebité pour la néo lingara toujours mon en plus c'est bango il faut batika ko comparer ngai na bato ya ba sa ba débat na bango batika ko tia kombo na nga na kati po nga na bandi ko défendre fali mulongo na nyoso mutazala te on répondre naza tout prêt à répondre mais boya répondre nga faut que ça peine ba argument solide parce que faut que ça le sur la bon marché faut que ça le sur la bon marché babi misanyo papa nga kuna ngai kutu na sambwa ngata kutu mutakala na nkolo bimebimi problème ezate azana témoignage ke nga vana psa l'émission na sina na noala ata na émission moko ke wa mona ngata na noala ayo bimisa problème ezate
datine de mer a provoqué nga na yo répondre de na langue qui avant na yo répondre. Bon on va répondre sous. La guerre est comme populaire. Na guerre ezala na populaire siko bato babanga ba guerre et comme populaire baza nga pena soki guerre ye parce que demain il fallait expliquer biso pe lisolo ya bon marché autora de mer kuna bakanga ye jamais un sope bato akosela wana na boduka makamke aka bundiso faut expliquer biso. Voilà. Faut expliquer biso parce que batamaki na nena ndambo. Apo yeka obimi boimbala mo kombo ken ke ba bloka ken oh mais demain kombo na nga spécialioni. Da bino pena bo sepela na bino ke ken moko boy ba bloka et ça a bino plaisir. C'est que ce que zalaki na salaire moko fallait futa nga c'est que ndena kufa kalande bachela nga poison. Ce que zalaki dipi oh prophète Emmanuel de la sombelanga à $23,000. Ce que zalaki fallait ne mta sombelanga. C'est que nde basi ba bomanga kala. Quel bien ba souvenir a bien nous na bando fani na fallait. Ebele. Tina fandi na poto boza po falinde. OK c'est na ende memanga. Déjà on fandaka na poto boy na bana za de souvenir et l'équipe va souvenir ebele. Yo bimta me poto za ya tout za falité. Na lobi kasi prophète Emmanuel Dodi nda sali ba dépense tout mais il faut ba que première vision de benda ka deuxième. De benda à trois mais on s'est pelé la message sur internet depuis na yepe kutu boye ba vérité musi mona lobi atem taye na ngape visa côté si et ben prophète Emmanuel Dodi afute ngana na ticket ya avion na yepe. Mais ce qui na koseli fali ki ende mutu afute la nga ba billet mara mutu na va. Yo mutu ba wario fo bomba marambo. Prophète Emmanuel Dodi na pe affranchi. Na za pe affranchi. Le loso ki na beli na benga prophète Emmanuel Dodi na benga falite. Mais comme keba. Zela le loso ki na beli na benga prophète Emmanuel Dodi na benga falite pour fali za na nguya yo big sangate. Mais na nguya ko aider. Pour nous on vend boy depuis. Mais ko aider déjà edanga déjà ko aider wa edanga et salinga nazo na troisième visa na yana ban. Eza aide munene. Bon déployer bon non je te coup de fil a fallu pour pas. Pour na besoin na ngote quand même. Non c'est que va bloquer ya solo. Est-ce que vina nga zo dépendre na ko bloquer ou bien vina nga dépendre que nga vina nga za normal. Papa, ke inakuta leli ba bloquer bongo ya ngande yo de mer yo. Ke inakuta za mwana ya liboso kutu ba bloquer ma bongo nga ngande na kolela. Il fallait que bando sa no défense nano ya keina ke fali o bloka keina pona nini boy na boy. Nga kansi ya bandi kombo ke nga kansi alo ba keina nata ndako da keina kutwaza blocage bongo nga Davina waza na Turki kuna kutazwa blocage ya papa na ye. Mwana msana Turki. Ya te sema obu ya zana mboka ya biso. Bloka mwana mwaza na Turki. Yangande sikoyo kasoluka bakomisa ko mundende. Ne ba sana ke dossier ko bloquer auto zebele. Na ba Davina ba na kati. Ya Davina kutu blocage lekiti ya boti mwana kuna na Turki. Ti sikoyo aso pela pe onete blocage. Kaka na memi dossier ngo kaka bango moko ba autiso ba kumisa kuta bloka ken pa finga ki pa loba ki wa dekonaki. Siko ke inape ba bloka ki ye pasa ki émission na YouTube. Mais on dirait ba émission ba zela ke ina a bloka père na ye. Donc ye pe ke ina le kaki na émission sa na YouTube. Mettons ça la clair. Ende kona biso peut-être fallait à bloquer un sou ke ina na moi na lega ke ina na bango pe ba sa ki émission na YouTube c'est pensa il fallait. Didiston ni pas ça la qui émission oh c'est pas ça qui papa n'a été. Je sais que Nicolas a chebilo ka. Ah chebilo ka jibe. Bon to ke ndeli. Ambiance ke ndeli. Moi la copie de Didiston o tchaka ba vidéo Nicolas papa chez. Ya papa chez après non. Ya tala na atayo moko. Siko yepe Didiston na lega na media asala ki makambo esala ki papa na bango kanda na réseaux sociaux. Tozo Soraya ya ki ne concert a fali abini bini. Soraya warewa. Soraya ye concert ya papa Shera bini papa ne a bloqué ye pas ça qui biso na YouTube pour papa ne a bloqué de yangande demain obimisi tandis que dossier ngo eza munene omoni ayo obimisa ke keni ba bloquer ba décision kutu ba blokama mwana ana tsiki a blokama ba keina ba block omoni singa ya ko bloquer to akutu singa mulai makasi to ko singa mulai.
pas masolo bloqué toko tati na ba famille bato toka ndo tangelo bato ba bloka ba bokola ba dans la famille bango oh viens na moko benganga Boliston aza kutu grand frère propre ya emsu ya fali ba bloka e ya moko azobela kuna na église ya Kinshasa azaleki ya artiste musicien moko munene abela boy akia seka ti azokondana ti malade e grave ya na bloka eti ba blocage na blocage ga bloka e asunga kete alobi ate kona na émission mo bakenda kumisa ba warion ba bloka e ti memi ti azobela bongo ba bloka e ndeko mo boy azaka kuna na ba église zo igibo ya abela fort boy gigola tena habite sko définition kombo ba bloka e gigola natala ko pa nabi na pa mukuna okaki lisolo asenga yaya na ye yaya kosunga leki na ye atiki leki na mukuna zolo bango na cher de yo de mer hôtel mas nyonso zoleka wana hôtel yango te hôtel ka yanga kaka kalanga merci beaucoup Kenpe tokaki pe awa président Fati ndeko na biso journaliste akima na kombo nani so Pierrot nani Lowaka auti loba nini na ba émission auti sala abini ke raisi a bloquer Fati beto te a bloquer Fati beto ke azobenga ya zozo été appel bloqué wana pe hôtelité China rambo kuta a bloqué am sous président actuel a bloqué wana yo hôtel na ngote donc ko bloqué wa ngande komi histoire ko silaka te na munoko batu mama nakomi na système otie oye on s'en fout omoni bango komi nga na fandi calme na oboya na nga bebiso polémique bango moko baye jeune Salambi le millionnaire bango moko baye ko provoquer nga sikoyo nalati kazaka ya bitumba na minito nalati kazaka comme bino bomoni bobunda na ngai nga alati siko kazaka wana parce que nga na kondima humiliation teke demain wa kutinga demain aussi tiaka pasha mema to bengana sintia kapashi po ba expliquer biso ke akangela ka artiste mboka noa na bova to bengana po na bongo yo demain oya ko semisa likamobo mais non nga na yuma na binote voluka bato saka na bango bato mususwa natikela bino kutu ba concert afali ebele na yaka na ngai soute na yaka kutata ba concert Kimakisi Foroboki ndasu pa podium kasi bango kaka wana na kimande bango kaka wana soki nazoya bayabi keke nazoya bango kwa biloko na se yango moni na bwakisa na koma na ngatro église ya prophète Emmanuel Dodi bango sabule neti kena soka salaire moko pa fali keni bafuta ka pa fali biso pe bomoni salaire o bozala luka mituka o bozala luka ke fali asombela bino o 3e année to kenda asombela ne bino te. Voilà, merci beaucoup de revenir sur l'émission de Kenpe na pour temps. Kenpe na moi ba dédicace ba mbote to sur dans na pesi Joël Salambi ba mbote belé na pesi sœur nanga na boduka ba mbote belé na pesi bato nyonso bolandi biso en tout cas ba warion na pesi vraiment viens nga ogi Kingombe na Lubumbashi na pesi mbote na Vieux Louison Mbata sœur Pauline Lumumba RDC Monde sœur Pauline Lumumba sœur Pauline Lumumba na biso RDC Monde na pesi ba mbote belé Joël Salambi en tout cas merci beaucoup merci na yo moko timanga donc merci. Voilà, merci beaucoup ngapena pesa mbote na bato ba soutenir musala na ngai pour kende liboso ba bimi ko na zo bora bato oyo ba soutenir ga musala na zo bora so de bora te parce que na moni il faut de petit vraiment na ninga nzela vous avez bien quoi na pesi mbote na pas simba TTC tout dans ce confondu ya ngona na pesi mbote na Djibril Mpaka l'expertise bana lola ya ngona na pesi mbote na Gaëtan Lipamoto koloba Versace hein tozola tate Gaëtan Lipamoto na pesi mbote na Jacques Longomo Ititi Fondé ya ngona Jenny Justicia Tirboya Bamongo de retour ya Moziki Mpiko vraiment bozonga na elengi nzamba sunga bino na pesi sumbote na Sophie Kasengela en direct de London Belser pourquoi pas na Pepe Baouba na niveau à Liège restaurant Sukali elengi na kati ya la Louvière ka to na Kenpe na kuna pourquoi pas na Chéri Nono Mongo ya ope ngona Ginette na Irlande ya ope ngona bisco sali soutenir toujours film fanatique film Ginette na kata Irlande na pesi sumbote na Chesco Bila Zambia Bilamba
Pour nous aussi, c'est un peu symbolique là où repose le cœur de François Chimanga, Maman Rafaelia, Maeva, Kylian Kayembe, Tcha Tcha,